mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi Ndeginaeb Sarabinoga. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a l'élo Tozali Kosalango na Esengo Nyoso tout parce que l'élo congolais à comprendre que Mboka na biso Tozali Kokende na makambu mususu. Boyebi lelo lobby donc émission au tourner en samedi mais koleka lobby dimanche 21 juin boyebi que lobby samedi 20 juin ezalaki je pense 6e audition ezalaki dernière audition il y a procès il y a 100 jours il y a Vital Kamerhe nini eloba makite na ebandeli ya procès wana ne bandela procès wana boyebi eloko ezopesa biso mawa Congolais ndenge nazoko lobaka ka tokomi confusionniste ya kosakana te Congolais toyebi eloko tolingite to bandaki na procès tango ava bakanga Kamerhe 15 millions Kamerhe muyibi Kamerhe bakangie akomi innocent Kamerhe ayibite asale eloko te mais eloko nga nango sabino moni Kamerhe ti azosala ba makambo wana okoko kosa batu mais conscience na mo okosa te Kamerhe ayebi ye moko ke ayibaki mbongo ayebi et puis ba zuzi wana bazalaki wana ba yebi musana bango ba bandi musala siko te ba yebi makambo ndenge bomona na suka tango juge aye siko bato a comprendre que ezalaki jeté parce que bomoni ka aye a lobby tina suka mutu moko a intervenir te tango sika do a telemi akei donc ezalaki makambo ya kosakana te mais nalingi na beta sete omoni bandeko na ngato ba eloko nini tolingi Sikoto zali ko loba makambo état de droit présent na biso azo instaurer état de droit il faut to mesana to moni jugement et uti ko leka eloko nini avant et leka lobi to komaki au cour constitutionnel Kamerhe sali makambo boy d'ailleurs ba ko reporter ngo ba ko annuler parce que Kamerhe za innocent et puis tant on peut makambo bandi ole banana 9 ba 8 ans autant ouais tala ba uti koute pas ya kanamba pesi bango ba consigne Kamerhe ba ko quitter mais peuple congolais to yeba makamuni tolingi omoni état de droit oyo bino bozolinga il faut to mesana na yango bomoni ke ba juge ba magistrat ba komi ko sala musala na bango ndengi esala maka na ba pays civilisé bomona ki Kabunda kendaki asali démarche oyo esengeli ya sala cour constitutionnelle na ndengi ke Kabunda asali démarche fallait ba suspendre nan masolo ba suspendre masolo mais na suka na finalité bomona ke donc cour constitutionnelle et réhabilitaki Kabunda était parce que raison na parlement pour bomona que donc séparation de pouvoir et alliés entre justice na président Félix Tshisekedi azali ko s'occuper na makambo justice te bomoni awa na Kamerhe bino mo bomoni na esengo bino bozomona liseki peuple congolais na habité toujours vraiment comme kitisa biso moko jugement oyo eleki na monde entier bazali kotala yango ba pays surtout africain bazali ko envier biso parce que tout sali makambo ezala raté directeur à cabinet pour la première fois directeur à cabinet atala ba monde oyo ba pays civilisé directeur à cabinet bakanga été directeur à cabinet a bandi bandeti suka et loko ni le peuple congolais lo bagité Kamerhe au monde Kamerhe lobby Kamerhe bino bondo sara na juge bomoni le temps où juge a eu parole est-ce que moko fiotoni mbanga ou bien moko akati a pêché parole tango sisi ba atelemi akei mais siko tozali komona eloko moko epesinga mawa na pasi na motema toza komona kuna na kote soka Bukavu soki na este kuna bato bazosala ba trouble bazali ko zikisa babiloko bazali ko manifester mécontentement na bango par rapport ya jugement ndenge leki est-ce que Congolais toza penza mayel na mutuna omoni Congolais yango na bakoma ko seka biso na bekolo mususu bino bato wana kuna Nord Kivu bozali ko panza soki na Bukavu bozali ko panza Kamerhe yibi soki ba millions ba mbongo awa aseli bino ta wese kuna asali libino ate loko moko na mbongo na profiter na bandeko na mwasine na bana na yeso disant bana ne mususu donc est-ce que asali libino loko ni siko bino bolinga siko Kamerhe azali ko yiba mbongo batika
il faut boyer donc il faut boyer belo ni tolingi donc siko bozolo bakeya ba miyibi tu bakanga bango siko donc ceux qui muyibi azali ya école moko ya ethnie moko na yo ben ya province moko na yo donc yo ceux qui bakangiye omoni o mabe mais donc vraiment ezali passe na motema il faut to yeba eloko nini tolingi mais il faut bo mesa nango parce que ndeki président bandi boye justice kutu donc tout le bakutu te présent justice ndenge e bandi boye bo yeba ke donc bon messana ba fa kwa nyo surtout ba koleka na tribunal en direct sur la télévision tolingi to la sabino ka bota la décision finale ndenge zomaki na procès o bomona ki juge ndenga yaki moto donc zo senti penza que on dirait mutu moko azoki ba pression et puis azaki na méchant ko sakanate juge aye donc avandi mbala moko pour abandi masolo donc azaki prêt donc assiste donc ba côté le musu ba coup de fil aye azoki obe batu misusu ba seki ba pression mais alobi siko ngana ko prouver bino ke ngamutu nazo kumbela masolo yakamba aboya to sisa ba masolo mbala mo abeti masolo telemi accueilli donc caméra pour rappel ba confirmer ndengi donc procureur de la République à Lobaki a eu 20 ans donc ba longoli ndambute ba bakisi ndambute donc boye ba ke caméra akobima na boloko na 2040 vous vous rendez compte 2040 bon moné caméra ça net ba souri wana ezali ba souri jaune ezali net muta ko na vélo pour azo se quand on a net na match te bo beta match bo équipe na bile bando gagner ka bo pour esili bo poli ozo mo net match esili te continuer donc caméra bando sala azo mo net jugement esili te oh ndenge ba avocat ne bando sala ba prolongement ba ko continuer mais tant que que na celui la vandi a monetikali na 19 20 55 jours wana nda ko comprendre que ezali masoloté to lingi to la sabine bo tala nbengi donc prononcer un jugement zala ki ndenge juge à Kateki Masolo Nasuka, bo landaba o balanda gité donc restez connectés sur Clébois Original. À tout de suite. 299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours tribunaux et parquets en son article 150. Le ministère public entendu reçoit les déclinatoires de compétences soulevées par le prévenu Sami Jamal, mais le dit non fondé. En conséquence, le rejette et se déclare compétent. Reçoit mais dit non fondé la fin de non-recevoir tirée de l'obscurité du libellé soulevé par le même prévenu. En conséquence, la rejette. Dit irrécevable l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par les prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. En conséquence, dit qu'il n'y a pas lieu à surséance. Dit établi en fait et en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 48 831 148 $ américains à charge des prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. En conséquence, les condamne chacun à 20 ans de travaux forcés et prononce en outre l'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Kamere Lokaningini Vital. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu. La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus. L'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine à charge du prévenu Sami Jamal. Dit établi en fait et en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 2 137 500 $ américains à charge des prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. En conséquence, les condamne chacun à 10 ans de travaux forcés et prononce en outre l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Kamere Lokaningini Vital, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus, l'expulsion définitive du territoire national après l'exécution de la peine contre le prévenu Sami Jamal. Dit établi en fait comme en droit à charge des prévenus Kamere Lokaningini Vital et Moui Mandole Janon l'infraction de détournement des deniers publics portant sur la somme de 1 154 800 $ américains. En conséquence, les condamne chacun à 2 ans de travaux forcés et prononce en outre contre tous deux
l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, la privation du droit à la condamnation, à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Dit établi en fait et en droit, les deux préventions de blanchiment des capitaux mises à charge du prévenu Sami Jamal et le condamne pour la première à une amende de 20 millions de dollars américains et pour la seconde à 10 ans de servitude pénale principale et une amende de 20 millions de dollars américains. Dit établi en fait et en droit, l'infraction de corruption mise à charge du prévenu Sami Jamal et le condamne en conséquence à une servitude pénale principale de 15 ans et une amende de 1 million de francs congolais constant ou une servitude pénale subsidiaire de 6 mois. Dit également établi en fait comme en droit, la prévention de corruption à charge du prévenu Kamer et Lokaningini Vital et le condamne à une servitude pénale principale de 15 ans et une amende de 1 million de francs congolais constant ou une servitude pénale subsidiaire de 6 mois. Dit que les deux infractions de blanchiment de capitaux commises par le prévenu Sami Jamal le sont en concours idéal. Par conséquent, prononce l'unique peine la plus forte, soit 10 ans de servitude pénale principale et une amende de 20 millions de dollars américains. Dit en revanche que les autres infractions commises par les prévenus Sami Jamal et Kamer et Lokaningini Vital le sont en concours matériel, partant, cumule les peines et prononce à leur encontre la peine de 20 ans de travaux forcés chacun, ainsi que les peines accessoires ci-après. L'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne le prévenu Kamer et Lokaningini Vital, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux, l'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine à charge du prévenu Sami Jamal. Ordonne la confiscation des fonds contenus dans les comptes de nommés Amida Chatir, Soraya Mpiana et Shangalume Kingi Daniel alias Massaro, ainsi que des propriétés immobilières acquises avec les fonds détournés et qui sont couvertes par les titres ci-après établis au nom des personnes suivantes. Le contrat de location numéro 1348/2019 AD 44 commune d'Engaliema au nom de Shangalume Daniel. Le certificat d'enregistrement AKN 11 folio 46 AD 193 commune de Kassavubu au nom de Mpiana Daïda. Le certificat d'enregistrement AGL 547 folio 171 AD 5082 commune de la Gombe au nom de Shangalume Daniel. Le certificat d'enregistrement A/ML 01 folio 179 AD commune de Maluku au nom de Mayutu Namouissi Dieudonné. Le certificat d'enregistrement NN 45 folio 33 AD 71860 commune de Lancélé au nom de Amida Chatur Kamere. Le certificat d'enregistrement AGL 547 folio 56 AD 5807 commune de Lingwala au nom de Shangalume Kingi Daniel. Et le contrat de cession entre Jamal Samif et Soraya Mpiana AD 44196 commune de Ngaliema. Ordonne l'arrestation immédiate du prévenu Mouimandole Jano. Reçoit et dit fonder l'action civile. En conséquence, condamne le prévenu in solidum à payer à la partie civile la somme de l'équivalent en francs congolais de 150 millions de dollars américains à titre de dommages et intérêts. Reçoit mais dit fonder la demande réconventionnelle du prévenu Sami. Reçoit mais dit non fondée la demande réconventionnelle du prévenu Sami Jamal. Condamne chacun des prévenus à payer un tiers des frais d'instance payables dans les délais légaux. À défaut, ils subiront une contrainte par corps de 30 jours. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, ICA en matière répressive au premier degré, à son audience publique du 20 juin 2020, à laquelle ont siégé les magistrats Bakenge Mvita, président de chambre, Kasunda Ngeleka et Mukaya Kayembe, juge, avec le concours de Lumbu Kachewa, officier du ministère public, et l'assistance de Nyamakila, greffier du siège.
L'extrait des rôles étant épuisé, l'audience de séjour est levée. On doit mettre sur pied un état de droit. Au nom du Père, Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. du Fils et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Ce mokonzi abandi ko détourner abandi bako. Le toi tu crois que balandi wana bazani. Dans la nape ko. Nous y avons cru. Mais ce que mokonzi alobi abi bon likamba ko pona au salango yo oza mwana mai nanga c'est vrai to tangaka na yo tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit. bino mo boito landa bolandi bomoni ndenge leki donc Congo biso moko tolinga Congo biso moko topesa importance na mboka na biso biso tozomona on est seki donc ebandeli bando ça omoni batu ba mesanité ne bandelo oninga na yokaki te ne bandeli mutu mo abenganga ba ndoza soko na kina ya bio yozolanda mission yo kansi lobi jugement aux avant jugement aux batu belu kutu bando croire que jugement aux batu msu ba croire que en direct on no que ça na ngote caméra ndimi déjà kayiba ki mbongo azozong sa mbongo ngo tala raisonnement ya mutazala kisasa donc caméra ndimi kayibi mbongo ngo ayibaki sikwa ngo zong sa peka mbongo ngo ayibaki puis batiki donc peuple congolais to yebelo ko nini tolingi peuple congolais vraiment nazo senga na bino to poussa mboka na biso liboso parce que mboka na biso bokanisa te ezali ndenge ya kala et puis bato ebele bazokomito nomoni bato ebele bamesana na procédé bato ebele bamesana na justice parce que justice ezali kaka ya kobombana donc oyibi ale obengi ndeko nomoka ministre be ndeko no esili mais siko justice oyo penza tomoni na TV lelo bato ebele bamesana te même ba caméra wana ba ebo samba te même caméra bon mona ndenga zo samba donc avec donc autant devant ba juge azo mona neti ba juge bazali ba ninga nae bato musu bazol ba ndenge ni Masaro jugement na ena ne bandité Masaro ba benga qui en tant que témoin azalaki témoin à charge donc ba procureur de la République tant ba benga ki ba yebaki ke pour ba enfoncer sous nan mais Masaro nini na ena ne bandité donc Masaro na ba Soraya na bane bazaki témoin na kati ya masolo oyo ya Vital Kamerhe donc Masaro procès na yepe sous ko banda na bato mususu puis na kati ya masolo oyo ya Masaro Vital Kamerhe azasu cité comme témoin donc masolo na necessité donc bozala na bino calme donc bo mona ke mboka na biso bato ata bazali kondima na bango Félix Antoine Tshisekedi te mais bondima makambo oyo ezali ko salama parce que pour la première fois ezalta na bamboko tozali to mona te directeur à cabinet bakanga epo ayibi mbongo bato ebele bando kasake ado Vital Kamerhe tanga zolo ba asala ba bizetine wana zo sala je vais mettre le fait so bo beng moi sanga je me ateki fait ngote po anita ngwa sina yaki bato ba mo aneta Vital Kamerhe donc siko lobi siko ko bimsa ba kombo bato donc eloko ezalaki tenga na yepsa ki bino soki Vital Kamerhe bango tikaye bango kanga ete tango bakanga ke ba kentina suka yango no bomoneki na yebisa ki bino soki Vital Kamerhe ba libérer liberté provisoire na tiki 5 minutes lelo bo pesinga raison yango na zo sabino bo vandaka na 5 minutes bo landaka yango nde mutu ezokisa bino mitema na yebite eloko nini biso toza ba collabo ya Félix Antoine Tshisekedi toloba yango ouvertement tozali fier ya koloba yango mais siko batu mususu oyo balingi Félix Antoine Tshisekedi te mais bolinga quand même ba arte na ba makambo azali kosala nazali suko la sabino bo tala bino moko pour la première fois na mboka na biso président Azali en fonction, président de la République, Azali président de la République en fonction, président de la République Azali Kokende na matanga ya ba opposant. Kanambe to mona yete ke akei na matanga soki ya mutu moko opposant ou bien ta soki nani ata soki mobutu mais po to yebisa bino to yebisa bino ke Félix a changé te. Félix motema malamu na ye Azali nango ti lelo a commis président a changé te Azali botema. Nazali ko lakisa bino na ba image bota la président de la République akendaki parce que siko moni soko kufi bazo keso na ndako te akendaki na morgue akende kotala donc mwana ya papa Kizenga bobi ke papa Kizenga ye mutapesa ba beki et pas ya Kanambe
bango to basala ke Kanambe azali du premier ministre Kanambe mais moi nanaye donc Félix Tshisekedi azosa la part des choses aki na matanga donc ya moi nanaye azali donc palu bobi ke palu ezali ki mbala moko enrelé na perdre mais sikoyo moi na wana kufi Félix ayebi akei na matin président de la République aza obligé te mais akei penza na morgue penza à s'incliner à ti frère na ye a sololi na bandeko ba mama mwasi a sololi na bango et salama nanu te à part wana parce que toko kangisa babilo comme ça ndenge moko à part wana akei sous kotala donc mutu ya parti oyo ya lamuka o bazali na mbemba donc Fayulu na Katumbi sikoyo mutu ngo ndenga kufeli akufaki na poste moko na ensemble o Katumbi donc bazali opposant ya Félix Antoine Tshisekedi mais Félix Antoine Tshisekedi akei na morgue wana monsieur ezaki na clinique Ngaliema o monsieur ezaki na clinique Kinoise akei ko s'incliner à Memina Germe de Fleur et salamana nous te présent en exercice présent o yazali na pouvoir akende matanga ya opposant et salamana te po bomona ke président na biso azali mutu moko vraiment to yebaki azali mutu moko akoki kotika peuple congolais to kufanzela te to tikela e tandeng to zalika koloba botala bino moko na ba image vraiment ezali loko moko et marqué batu po bomona kaka Félix Antoine Tshisekedi tanto ebisa bino azali motema malamu azali penza motema malamu. La grande famille des Lumumbistes est en deuil. Lugi Gizenga, fils biologique du patriarche Antoine Gizenga, est décédé le 1er juin 2020. Compatissant au malheur qui frappe les Lumumbistes et les partis Lumumbistes unifiés, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu personnellement à la morgue de la clinique Ngaliema pour les derniers hommages à l'illustre disparu. Le chef de l'État s'est recueilli devant le corps de Lugi Gizenga. Il est allé ensuite exprimer toute sa compassion à la veuve, aux enfants et aux membres de la famille biologique du défunt. Né à Kinshasa le 21 septembre 1965, Lugi Gizenga a fait ses études primaires à Moscou, en Russie, jadis URSS, secondaire en France, au Congo-Brazzaville et en Angola. De retour au pays, il a parachevé ses études à l'Institut supérieur de statistique. Il obtint sa licence en économie. Fiscaliste de formation, Lugi Gizenga a assumé les fonctions de conseiller chargé des investissements et partenariats au ministère de Mines. Il a évolué au sein de tous les organes de base et des directions de Palou jusqu'à sa nomination comme secrétaire permanent du parti. Après le décès du patriarche Antoine Gizenga, Lugi a assumé les charges de secrétaire général AI du Palou jusqu'à sa mort. Décédé le dimanche 14 juin dernier à Kinshasa des suites d'une maladie, le secrétaire général du parti politique Ensemble pour la République et membre de la plateforme Lamuka a reçu ce vendredi 19 juin 2020 les hommages du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Consterné par ces disparitions, le chef de l'État a fait personnellement le déplacement de la morgue de la clinique Kinoise dans la commune de la Gombe. Le président Félix Tshisekedi s'est incliné devant le cercueil couvert du drapeau national, observant un moment de silence. Ceci avant le dépôt de sa couronne de fleurs. Peu avant son départ, le chef de l'État a adressé quelques mots de réconfort à l'endroit de la famille biologique éplorée. Né à Bukavu, dans le Sud Kivu, le 11 mars 1950, Feu Pierre Lungi était originaire de la province du Maniema, localité de Voudou, collectivité de Bakongola, territoire de Kibombo. De 1956 à 1963, il fut ses études primaires chez le frère de la Charité à Bujumbura au Burundi. De 1963 à 1971, il parcourt les études secondaires au collège Saint-Paul de Bukavu où il obtint les diplômes d'État en biochimie. Il était licencié en psychologie chimique de l'Université de Lyon en France. Fondateur et président du parti politique MSR, il a été notamment ministre de la Santé, Famille et Affaires sociales du gouvernement Étienne Tshisekedi en 1991, ministre des Relations extérieures issu de la Conférence nationale souveraine en 1992 et conseiller spécial du chef de l'État honoraire en matière de sécurité entre 2010 et 2015. Il était secrétaire général du parti politique Ensemble pour la République jusqu'à sa mort. Et de retour dans son bureau de travail, le président de la République a immédiatement occupé son siège comme... Donc, Binomo Boito Landa et Salemana Nouté, président de la République, vous savez que tout le monde n'a pas Tshisekedi à partir
ya fachi béton bomona papa Tshisekedi ataba bandoko bebala na Mobutu mettons Mobutu azui maladie bomona papa Tshisekedi akio tala Mobutu. Donc ça n'a rien à voir na politique. Bomona donc kanamba bandoko boma batu kuta bomi mutu ayakate bozomona déjà est-ce que président atana na mboko na bisote na Afrique bosi bomona opposant à Koufi ou bien moi na opposant à Koufi président de la République ou azali en fonction aya kotala aya na matanga pe avandi et puis bozomona penza que président de la République azo s'assembler bozomona penza za na mawa penza donc vraiment bongo président boye tolobi te ke batu tout bo linga ndengi biso to défendra par conviction na biso to yebi ke ceux qui avandisi masolo tempo makambo ezala bien est-ce que directeur à cabinet sa kangama directeur à sa cabinet bozomona bakangi caméra ndenge ni azo démissionner te ezali na ba loi ezali na ba règlement d'ordre intérieur ya présidence boli en tout cas na bité bino tisiko bozo comprendre ta fatité donc fatia lingaki erreur te na dossier ya caméra donc bakangi il faut un temps ceux qui ont atakutu biso de ça l'administration donc ceux qui ozali na poste na yete ozo première lettre ezali donc bien rappel à l'ordre après commis bengio donc entretien préalable licenciement après il faut landa étape par étape donc ezalaki na temps siko nde bomoni siko boye ndengi Vital Kamerhe ba condamné lobby d'ici lundi boyoka ba nommé directeur à cabinet renommé bazo nommé te bosomona ke mutongo ayibi mbonga za na matkala azakaka directeur à cabinet. Oh mais peuple congolais pourquoi tu comment kolinga karake ko se focaliser na makambo oya mabe makambo malamu balobaka yango te ata kutu to za te pona kotanga bino mo boyebi ata ba collègue na biso mususu makambo mabe yango nde balobaka mais bakoma koloba makambo ndike baza kutu ba congolais te on dirait baza be kolo mususu on dirait Congo yango eza bango te do bango ceux qui bazoloba makambo ya mabe ya Congo ezo sepisa bango mais ce n'est pas normal. Donc yo soki likama mabe ya mboka no osepeli donc soki likama malamu ya mboka na ozo seplate donc ozomona ke ozali congolais te le beau ozali ekolo mususu donc ozali ko marquer une courte pause publicitaire partenariat oblige boyebi ke tozana des partenaires na biso Sepela TV décodeur wa muke au China poche au tamboli partout dans le monde où il y a internet est partout ezali net ba décodeur na biso teto ezala fixe na ndako wana ezali au China poche au tamboli nango partout dans le monde au branché au lundi donc émission surtout à Mukili donc émission avec image numérique et puis tous allez sous la deuxième partenaire Nabiso donc Romain Ilunga les grands traiteurs Oyo Penza ya Katia Masolo les grands traiteurs donc Oyo azali na mobilité géographique à la Belgique mais à tambolaka partout donc vous contact naé parce que Masolo zongi carnet de commandes naé comme plein mais tango bo bengier de la part ya Clébois original César Ngadi donc vous allez na avantage donc restez connectés sur Clébois original à tout de suite. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu o ba chaîne ya France eza na kati ba chaîne ya Congo eza na kati ba chaîne ya Londres eza na kati o ngomona makambu ya politique ya sika o parti AA eza na kati o parti BB o CFAIO eza na kati ya Sepela TV bouquet comme ya muke boye o tina poche voyager nango keno partout lingi na bouquet ya Sepela TV mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.
Event. Rom's Event, Rom's Event. Service traiteur, organisateur d'événements. Allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités. Africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rom's Event. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rom's Event, le meilleur dans son domaine. Donc, Tozongi Suko au retour sur le plateau après ce spot publicitaire, Bazali va partenaire, Nabiso Naloba éternel, c'est Pela TV et Romain Ilunga, le grand traiteur. Donc, vraiment, toujours s'acheminer vers la fin, il y a émission Nabiso, Nalingi, Nabetalisou, c'était. Peuple congolais, Tozali, na chance. To lelaki, to lelaki, to lelaki. Wana na kotika kayango jamais. To lelaki, to lelaki, to lelaki. Atamboa a remplacé Kanambe. Nzambe ayoki le biso ma. Parce que mboka na biso wana nzambe azolinga biso pa président na biso atira pe mabolongo na se nzambe azolinga biso obike to bika kike ba makile tanga na mboka na biso na makambo to yutu ko sibi ya élection présidentielle eleki on dirait na pays moko civilisé eleki matanga etangi tendenge kaka papa Tshisekedi abandolo bake UDPS ko zwa pouvoir matanga makile ko tangate et salami mais bato bazali ko mona ngo netili seki ezali li sekite ezaba signe moko ezali ko lakisa biso ke mboka na biso tozali ko kele liboso et puis ndengi Félix Antoine Tshisekedi azali wana ba contretemps tout ezoya ezo échoué boyebi ke avion makambo avion boyebi ba coup d'état makambo belé mais ezali ko échoué ezali ba signe ezo lakisa ke mboka na biso nzamba lingengo alingi penza ke président Félix Antoine Tshisekedi akende tina suka yango na biso pe tozali ko bondela nzambe na bato baza contre Félix na bato baza pour muto akufate coroner seleki to kufate tozala tina suka to mona penza ke non caméra kangami 2020 2040 biso to koma na ba son de mouton te to sisi ba son de mouton to koma na ba son de léopard ba son de guépard ba son d'antilope wana caméra za na boloko donc tozala calme to pesa président na biso maboko to lelaki o wana zali mwana mboka ataku soki tokoki imaginer que moi na mboka neti Félix Antoine Tshisekedi asala baningane pasi bomona gaso likambo ekoyi ndenge ayaka place baningane parce que ça na makila moko na biso Kanambe avait rien à voir na biso il avait rien à voir na biso donc tozala calme topesa temps na temps mutu asalika un an zoke na deuxième année topesa temps na temps ndenge toyebisaka bino tozali par conviction soki Félix Antoine Tshisekedi avant ici tempo tokosepela donc siko kamere dossier kamere longwe to tire na dossier moko oyo siko ya Kanambe dossier bo ivanda na bino calme Kanambe kalate to ko sepela ndenge makambo ekomo kene moko tozoko ya moko tozoko isa donc Kanambe bo banga te makambo bolingaka eko salema donc vraiment yango na toningo beta c'était avant aussi sa biloko to ko tika ngote to yebsaka bino recensement président de la République tozali comme on appelle ça bato belé ba komi ko relayer yango recensement ekoki kozanga ta avant élection en 2023 président de la République il faut tozwa ba carte d'identité recensement salama bato ba ko voter yo o ekoyana pas to yebi que président de la République o lia o lekasusu ko lia bango ko lekasusu mais ezala clair et net to boyi que ceux qui ba colonie na ba colonie ceux qui recensement salamité nde to le président de la République to ko pour sa élection parce que tout ça makambo belé il y a ba temps perdu moko boye makambo ba vital ya ba mama makambo ba procès makambo ba corona président il faut récupérer ba retard wana donc ceux qui recensement salamité to yebi que président et ko salama avant 2023 to za ko le bateke au président ça la recensement te poids l'élection pour ça recensement ko salama ceux qui recensement salami donc ma solo tout ezali clair donc to monaki zobo soki ya li passe à lukuta o azali pe ko le ba na premier ministre que bo sala tout recensement yo zotine ba sala recensement yo tomba otuno o botama wa na Tanzanie aux nationalité ndeni recensement to sala ngo ezali donc les kamtozo telemela po to yeba ke bato lokola bino wana soki Zoé soki Jeannette wana bo bima na mboka na biso tozo sala ngo po na biso
miso moko ba congolais to tika biso mo ba congolais. Donc to komi vraiment na suka ya émission na biso ndenge na lobaka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc je reste toujours friand de vos commentaires, suggestions, observations, même critiques, n'hésitez pas à me les faire parvenir sur notre compte YouTube ou directement sur notre site internet cleboaoriginal.net. Donc surtout comme kanasuka base to tika kayango jamais pe to tika yango jamais base ezali base ya mute sala ba masolo que tozala awa nesika tozali donc tozali ko pesa bato bazo soutenir président de la République Mama Christine Pinda oyo présidente ya MDCC azali ko soutenir président de la République sans que azala na makambu na sima. Donc vraiment, vous allez soutenir MDC, Clébois original, Bazali, Nassimaya, MDCC. Donc, si on a à London City pour nous ça, José Kana qui kakamene, Mbote Belé, José Kana, merci, na fidélité, nous allons par obligation, nous surtout au salaire rapport, on a 5 minutes avec ces engagés, toujours, il y a Londres, Bobiga, qui est jamais Tokobo, ça maître Ouera Mukuna. Maître Ouera Mukuna, maître Bamouambe, mais Bimarapamba, Pambate, maître Ouera Mukuna. Merci, P. Nanyo Soto, Salara, intervention en live, dans 5 minutes avec ces engagés. Donc, maître Ouera Mukuna, Soto Tangué, Toko, Bossanate, maître Rajamoule, merci, na fidélité, nous, dans 5 minutes avec ces engagés. Qu'est-ce qu'on a Katia Seine-et-Marne, plus précisément, Nakatia Melun, pour Nakopé Sambote, bienvenue qui sont la superstar. Bienvenue qui sommes la superstar. Donc merci à trop na fidélité nous na 5 minutes avec César Ngadi. Toujours na Katia Melin, Nazali Kopé Sambote, na Alain Malassi, le roi lion. Toujours en costume, cravate, c'est la noblesse qui la lui oblige. Alain Malassi, merci à trop. Nanyo Soto Sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toujours na Katia Melin, Nazali Kopé sa Claude Biocho, ba Mbote Ebele et Sikayo Ozali. Donc toujours na Katia Melin, Nazali Kopé sa Dieu donné Wembo, ba Mbote Ebele Dieu donné Wembo Yomoko Yebiga ke yoza Mutunabiso, ata Moso to Bosani Ozali na Mutunabiso. Donc Dieu donné Wembo. Merci à trop na fidélité nous na 5 minutes avec César Ngadi. Donc si toujours toza na kati ya Seine-et-Marne tozali ko pesa mbote na Francis Elanga na mwasi na Nene Makumbu donc azali président de l'association ya Bana Lemba. Donc merci na fidélité na yo na 5 minutes avec César Ngadi. Donc toujours na kati ya mele toza ko pesa mbote na Mama Amena yeso qui a tali 5 minutes te Akola Late, Mama Amena, merci à trop na fidélité nous na 5 minutes avec ces engagements. Tokosuki Sanakati Amelin na Gigi Chibangu, na petit frère propre na biso Gigi Chibangu. Merci à trop na 5 minutes avec ces engagements surtout au salaire. Toki na Katia Suisse. Toke siko na kati ya Suisse, na kati ya Zurich pour na repesa Jean-Claude Kalala, ba Mbote Belé yazali molandi monene il y a 5 minutes avec César Ngadi. Totikeli toujours na kati ya Suisse, cette fois-ci na kati ya Lausanne pour na repesa Mbote na Passance Mantuila, yazali molandi monene il y a 5 minutes avec César Ngadi, bazali Belé to zakaka na kati ya Suisse, cette fois-ci na kati ya Genève pour na repesa Titi Moyo Mafuta, ba Mbote Belé pe na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi. Tokei na kati ya Genève sikoyo, totiki Genève tokei na kati ya Belgique kuna na kati ya Anvers pour na repesa donc Mama Kini donc ba Mbote Belé Mama Kini donc Tobo Sanité donc Mafioti Kini bango bazali balandi minene il y a 5 minutes avec ces angato tirel toujours na kati ya Belgique cette fois na kati ya Bruxelles pour na repesa Lolo Munongo ba Mbote Belé surtout 8e pas Lolo Munongo na Bruxelles to ye awa na 91 na Grigny Centre pour na repesa donc Brice Piana ba Mbote Ebele Brice Piana ba Mbote Belé to ko bosanate vraiment Mama Kenya donc conseillère régionale à Salara intervention qui tout qu'on a kati il y a 5 minutes avec César Ngadi Tokei na kati ya 78 pour na ko pesa Mbote Mingita Nchiku donc Mingita Chiku kuna na 78 donc vraiment confirmé sili il faut to mona na ba mikoleye donc toko suki sana 93 na Roni Subwa pour na ko pesa Mbote na Atini Vengo donc merci à trop na fidélité non na 5 minutes avec César Ngadi Tokei na kati ya Saint-Denis pour na ko pesa petit na biso Blaise Zembele donc merci à trop Mikolo donc tokozongi la masolo tozokutana de temps en temps donc avec Blaise Zembele que nous mettons fin à ces dédicaces. Merci d'avoir suivi cette émission. Ces 5 minutes a été réalisé par les grands réalisateurs Yalolo Chouami assisté de Doudou Swami Doudoulé. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord. Et il en restera ainsi pendant longtemps. Boye, bakebo, bo sanate, bo moni ndengi kamera zui, kalate,
Kanambe akozwa masolo na mbunchu pena dikosi. À très bientôt. On doit mettre sur pied une dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Abi bon likamako pona au salaire au yuo aux amona maina nga c'est vrai to tangata na yo du vent.